Ah oui, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Actualité du jour. Balobi, ne zappez pas, abonnez-vous massivement à votre chaîne Les Amis TV pour avoir les actualités à ce qui concerne la musique, la santé, la politique, socioculturelle. Ne zappez pas, abonnez-vous massivement, nulle part ailleurs. Kaka Awana, Les Amis TV, et celle-là qui est devant vous, vous savez très bien qu'Azara toujours Wana. Car après, on peut s'abonner à l'actualité du jour. Donc, l'entreprise Miska, autrement appelée Gracila Kabongo. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Na plateau Nabisa Lelo, Tobimi, une grande surprise. Yakoyamba, votre animateur Oboebi, tellement Mingpi à travers Krinaye, au nom de Eclipse Monsoso. Mais j'aimerais, avant de commencer le numéro, donner big dédicace à mon boss, Papi Monkoto, celui qui l'habillement respecte. Et pourquoi pas à toi, maman présidente des Amis de Bruxelles, FIFA Mbomba. Et là, je vois depuis Paris, Rachidi, le grand DJ depuis Paris. Et là, j'en profite directement pour donner salutation à mon invité du jour, à qui je salue directement. Bonjour. Bonjour. Bonissant. Bah ouais, Pépé est posé. Les gars, on bien, on va ça. Merci d'abord à Mabi, on a parlé là. Vous faites un nous va presse donc. Comment respect là, ni pour nous ça. C'est ça là. Je mérite d'abord, avant tout côté na sujet na bisa lelo, moi toujours moi muki na parcours il y a église mososo à banda wapi à uta wapi tout monde directement lelo na culture à pays vie. C'est ça, si je ne sais pas si pays vie culture à pays vie tout le monde directement na culture à pays vie. Bah, comme tout autre musicien, bon, on a évité, bon, on va gagner ça là. On va gagner ça là qui. On dirait ça dans le quartier, tu siennes par-ci par-là, il y a un mouvement des orchestres Miki. Na balimitaire na bamososo quartier moza na babenga bamososo aza mpasa banandula yango mpe nabima mpe na kombo wana baninda et puis nabeta mpe na bakesa bainterprétation après interprétation ye naoki epa juno mbafu apres epa juno mbafu nde nayekitura pevi ti lelo Sentiment ni est pour ça que juste oya ko intégrer culture à pays parce que orchestre pe za ke belé sentiment ni c'est que non les lots et bon nakati ya orchestre ya l'artiste Félix Waseko. Bon eza destiné nango babon eza destiné parce que eza eya destiné donc eza nde eza balingai parce que nde tofanda mokili boye biso nyonso eza na yo na ngai mosala osala lelo boye olinga olinga te ntango déjà mare na mazali na zemi na o nzambe ayeba ejaki na 2018 na mwa boye tofanda biso tosala émission donc biso na mokili toza soka neti baacteur oyo tosala accomplissement ya histoire oyo nzambe asa koma donc nzambe mutu ayebaki ezalaka na sukola pays parce que na vale na pale nandi bango na télé wana soki ezalaki espace na nga parce que ndo beza na espace na ye vide ezakosenga soko vide mo boye mona mpo mosusu mpe abima bokometa nango mais soko vide emonani kuna vraiment buru naki na kanga mpe ti lelo voilà Mounios na métier azar na idole na ye. Je crois que toi aussi étant qu'animateur idole il y a Eclipse Mososo Zarana. na lobango ja toza eza nandi père spirituel na nga eza juno mafu oyo azwanga mpena na babar azonga na bar naobeta naobwaka na orchestre na bainterprétation akotanga delta force bwaka na epe tonnerre de brest album wana générique wana et puis apart ye na tutuka luji mpo kaluji mpe apesanga mpe basentiment to nazoyoka ye azobwaka bilo ya likolo ntango akotaka wenge esika mwa biso mpe toba ya mike tozoyoka epesa biso mpe baplaisir baposa ya kosala babulo wana voilà Mingi na comprendre que na kati ya babone nyonso les amis ti ba mususu baye bakokaka na bakri na yo mingi bota baye bate clips mosusu abloka krini est-ce que ozongisa biso mwa moke na bakri bakri nyonso bota mpe bazeko yango na bwaka yango kobana na e après ti na fimbu moto ayeboma lia na fulu ngai o nino donc nasala moko apesama genre donc makoke bakobanga monganganga iyo eclipse solaire na nsima bakotika ye nzotama ensoto ye bon
yendo natata potaka pota kerika yanidanda azibika pota ngo kuna mano savent moluke to zenk ayaya soweto tataka zebika motoko bon yibina 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 dani kambayo yibina kotwe yibina koto kosisola wo ifezize mameya evise mabaza trakata mama mimi yalaje oye Pablo business nani ba for money les mises ont mis la main partout chez maman fala et jojo mana persi pungulu deni kambai ka obenga mose ese va expliquer bango ngana ngani mbomwe bon Pablo tobina mopanzi non mopanzi yo mopanzi seta yani nige una masangwe bina bayaya kuna br donc Pablo eze bele ba akuna masizole tatu yoyo ale motali ba maniaka na funwe bango na tata na bango bapakati mangwe olala mama yi ale mosizole bango nyonso na brr yayimina dasaba kutiye yolele sinye kota na tonga toko bina dasaba kutiye mama bina dasaba kutiye otoko bina sinye kota na tonga e ale soko sakani fimo esepelisi na moni esepelisi pegi walangu na moni esepelisi walungu apegi walungu esepelisi donc esalaka ndenge nini yango kaka bacri na yo eza na buzz bacri na yo ezoningisa monde entier bacri na yo eza toujours na otop sentiment nini esalaka ezalaka force au travail de plus en plus donc on sentit que la mituni aza bona atina ngamo comme en charge binisa bato donc nde bato basepeli na loko donc oyo ezoya suffisa plus koleka donc epesaka courage au travail de plus en plus panza so moto osala barecherche epesalaka na plaisir omoni ke oui mosala osala ozwa baretombé ya bien voilà malgré bato baboya komona make eclipse abimisi cri moko boye ebinisi bato ebinisi bato ebinisi bato ebinisi bato yo movando otayemake no bana mosusu yo moko bimisa bazoboya me bacri na bacri ozobeta bazobina yango mpe kaka esalaka esalaka ni chaud ni froid parce que ce sont des complexés vraiment un complexe d'infériorité dans les anti qui nous qui inconscient c'est vraiment fort donc ce sont de véritables complexés et puis baba disait évident baba tout le monde va maïel était donc on n'a pas monté donc on a délire donc ça me regarde même pas, ça me concerne même pas, donc je le calcule même pas, donc voilà j'en ai rien à foutre. Moi je fais ma vie donc continue à me voilà. Na culture à PIV au sein de combien de années? La culture a ça déjà il y a 18 ans donc l'année prochaine on a 19 ans la culture à PIV permet la monstre d'amour mais c'est Google donc des fois t'es tozongela nano bozalaki na animateur na bino moko oyo bokeyane mpe Zénith oyo teyebiki akufa miso obokeyane we oyo teyebiki akufa miso boni santé na ye alors chaque bon chaque mameza na mboka nzambe tozwaki motu moko na mitu retraité parce que depuis baboya biso tozwa chaque depuis tozwaka soin na ye na bapito parce que biso tozwa charge ya hôpital na ye ma motu dans monstre quoi culture bati batraita efidi bamese mabiki non ndenge amoni te bezasoma bamédecine te mama molili force wana famille na ye tona tozwa masa famille tiai mo bakale fo tokende mpe basali na nzambe oyo makasi metan mosusu asazwa deya solution mais bafamille batelemelaka parce que otalaka okowela motu na famille na ye te parce que amona mosu te eza deuxième famille famille musicale na ye tokoki te osala échange de parole na parent na ye be talaka esimba te totika ye mais tomoni ke ezwi mwa temps masa amonaka te changement eza te de plus en plus azobeba kaka bapeti na ye bazalaka na ye bayaki mpe olele mpa na biso te talaka so otiki mwana mai maa trop yango na mitu toza esiko tozwaki tozwi ye toye tosoli ma tozwi ye totikaki place moko boye baolanda ye malembe se mpenza masungi
amona parce que moto wana baki tant atali masa moto wana lela bia oza bakindoki ya makasi donc mais moi babilo mosusu babeta masa na ndenge ya molili moto wana tia longo dia mwa biloko ndamdamdamda donc osanti ke mwa masa sante komo kosaméliore abundaka sikoyo mpo asalisa ye parce que abiki masa azomona na ye ata na aveugle te ezaka bavoile batie voile na kindoki donc batie neti voile mo boye ya misiki donc ya mama oyo bango na famille na bayebi mama na mo oyo so eza ndenge nini parce que biso kotana so bato ya musique ebimakaki non biso ocomprendre mpo bancho baza mimi bakaki masi onde aza bokosa musicien biso netie plan ebimakaki bango na bango bamusicien comprendre donc ça yeso mpasi me tozwaki deja totiki mpa motu mo moto ango azolandele déjà soki nzambe mpena suni mabolongo na se azonga ne normal famille ne banda boya te mpona baraison moko boye kino parce que toki barima mpe barima esorgelaki trop balobi eutaki mpa na bino mpona mwa buzz mpona mwa succès ya bagénérique tawa mama biso bakongo yango kongo me pour c'est kongo mimo osengi kande ba mike mwa bamikolo mo baomifilma le mitakala bapiblie bango mwa mwasi mo balibala manager mo baosala barapport baofilma le bapiblie bango donc mamo bezaka na sens kongo kaka mama buzoba comprend mwa baraison mo nde ba mike bondeni biso moni toza bo toyebi donc na famille ya bashaka na biso minute donc toyebi deya vérité toyebi source mpasi eloko na euti biso toyebi yango te mais tokolo bango na tele te parce que mpasi tokele ne baexplike so eza boye bato basali eza bato boye epuis so abiki na zonso yango kuna te se ok comprend wana masomo ezanga ntina masolo ya bazoka esi ya sukali nde oza toyebi mpasi mama yango euti toyebi moto ya personne boye te mais toyebi endroit na mpasi euteli donc eya ko mama misiki ku te ya mama ya famille bashaka donc po moto wana oza oyo aotraité de asala makambo nyonso donc voilà biso mama tolanda na biso yango te donc biso moko tosali bon surtout komemesa oza sur guérison et en sens te parce que biso na miti moto osalisa biso mpe quand tomemaka na hôpital wana masa na biso toza donc mpo na musique nde eza oyo tokoma plus que famille quoi donc mamo tosala na musique même na bandeko aso tosala yango te chaque moto voyage ne trop tokende bapoto toza pinga na chaque nde aza na ngambo na futa ya kobiye ya talis tokende Hollande eza masanga mabeta tour na Hollande ya bani mboka ya bamarie France kitoko mama ya Felison mboka balino moki ayebi masolo na babeta oyo alino moki ayebi bazofutela mpe train biso wana wati waka komona grand frère na bamata part azala mpe na Hollande tokoma mpe na bayamba biso bien séjour mpe leka beti tozonga so mpe Paris tokende balio na mamosuku toiniti alobe poza télé même car au chaque année on doit être pour dans kini car on a quand même ça quand on a pu monter sur contribuer la bande mo bo donc tout le monde a plus qu'un frère pour moi donc déjà et puis est-ce que je n'ai qu'une depuis tout biso qui tire depuis tout banda na donc comment il va tourner au boma pour na générer ça c'est puis pour ça c'est un génie faut boma mutu ne miss et là sens est-ce que so bo mutu miss est-ce que pour ça n'est donc toi vraiment désolé parce que tu as eu place maramone où tu sais là sur n'a pas si mais tu veux espérer parce que tu en a déjà baluki ba bika pour déjà moi blum so bete kem ki ba tam to moi tu bete suna mbasu parce que moi ça se quoi bisu ba mission là pour ouais c'est quoi ça chez on n'a pas là bete suna mbasu ko to me bete tu vas paralyser blum moi bon et ça que chance que n'est pas mon nous lo ba blum quoi na papa c'est na moi mai na boleli pour ce toujours que à chaque fois qu'il n'est pas pasteur donc il peut bien tout à l'aise soit jour puis non tout bien oh non botika je sais pas ma boyo ba biso mo te passe ba kitoke na depuis pas so été le solution à monter à moi tout to mes cours to yeux et sous qui n'est pas mon boy ba traiter donc si Dieu le veut donc ma bolon c'est ma ça comme on est bien probablement so bien que déjà maintenant déjà à long moto arrêté la fois si soka oza bina kindo kia makasi donc alabi mamso umona lo babote boyi ka donc mais tu eu origine parce que on est utaki mais en réalité na on force pour na kama maman ki ka boye bolu ka bosa mutu fo bobo mutu misu et puis bobo mutu misu bozo d'abord on va achever quoi donc va attaquer sous ba mbasu ba bilo donc ma trop donc moi rayon congolais ma trop muninga na ndeko no mandeko no donc uni mo sema be poser la tini donc toi ma bolon on s'est dit que nzambo sala et puis ma ça comme on est bien nzambo sala mais à part soins au besoin de soins médical
par rapport à baliment et à famille na yetu bo finance rapé. Bon, moi ça limite à Paris, soit moi qui maintenant peut atteindre un peu moi bon pas pour la bana. J'ai proposé un peu grand frère et mata part ce moyen zali baya basala qui hier après ça les bons habillés as de char visa à qui miki donc wazo vana baswana grand frère na minga après dans na mbona pour ça de sali makamto na char miki donc ça dépend quand vraiment À part monstre début no moko boye okuvani pe amo bemeli mosa ka loso mosa ka fufu un truc à manger. Moi baba genre dans les dans te battu donc qui m'a bien tout na Congo et biso vraiment pesa tout au chaque tellement ce qu'on aveugle même na téléphone c'est non moi tout ça bali moto so battu na poto to pesa ba bien chaque battu na mbongo mani oki ba yiba tout na chombo donc on senti dans bon vous on a beau achever moto ba yiba même na moto on na te na bongo yiba na téléphone tellement tout notre qui mbongo mo to pesa mbongo ya bi te moto so chaque o si na ki te bo pesa kana mbongo mo na bi kan non ça na mo na bi non ça bo pesa pesa mo na te so en ciment il me so mo na te ça en dollars tant bon on peut pas changer on s'est pas besoin ba on prend mon mon a été donc biso ça la contribution ndenge na biso mais c'est moi comment tu so bakal tout mon a été oh non c'est pas mise na ba église mo zo mais sanga tina boyo boya bo ba mise ba mise ba kota te ah donc nyo so na rapona nyem na te so ba za bouler so ni non mais biso to contribution ndenge na biso moko moi mkimbi te notika biso ba Il y a Bercy moi au travail pendant un moment. Oh lelo aza ko évoluer et pas héritier Watanabe depuis Bercy à côté prison que donc obetere mo tout na prison to ti lelo bo boza mo ba benda bika mo confine à Bercy to bon terme franchement à cause voilà ma bana ma bona qui sera PV na fuma na motema na po abwaka na siba na fete na sema de cette prise Francis Crio qui na ekota après ça bien en son on a pour nous côté puis tant à rater c'est tout na c'était voici quoi moi ça tout na c'est à tes prises on va bientôt se voir beaucoup de façon avant qu'il non il a déjà fait son chemin et tout avec chez ça qui pas parce que ça qui n'est d'un côté ba pour ça mais tout temps au monde na parce que na pas na maboki parce qu'on est belé on prend na ma charge na dense mo il faut non lukana composer nzemo ko ça nzemo ça passe au luka opesa bato elo omona bien donc kosona baparole kokende bokobaluka kozonga non comprend et puis biso mpe tona orchestre bavoyage bandule mais na kana na kotali na prison mais malheureusement monika heureusement moi mpe kabimi nde mpe mbala moko mais depuis bino tokutani te maintenant sont en bon terme et tout donc nasi mpe bientôt tozali mpe na émission moko tosanga en direct na télé place moko boye donc merci c'est bien parce que bafane batunaki tellement trop batunaki parce que moto azalaki na esika moko efali ata oke ata mwa kolendisa etu bersi bazonga ata mwa message esalaka mwa parce que azalaki mwana yo kanda olobi yo moko ondimaki ye ekosala test ondima ya bozwa ye na ndenge mabe te balimbisanga soki nakende otala ete bon ezanga mpe lomo mpe agrave te ezaka te kesi moto azaka na prison oblige ka fo kotalika te moto mpe akokota mpe hôpital kotala ye moto mpe akobima mpe prison okipe otala ye donc eza ke temps na ngai esimba ye te na temps wana na mpe motu na artiste na kotya deux chansons na album ya black te donc ça me prenait tellement la tête et puis koyima na depuis kaza leader na orchestre na ye il faut calculer par prendre du temps donc j'étais un peu serré na baprogramme na ce soir orchestre boy à part ça tant qu'on a combien de prières qui sont on a quand même un peu dégagé pour la après il y a bimi prison il y a une émission dans le badge dans ça émission trop l'encourager il y a pas si il faut que ça ne te pas faire pendant quitter mon thème mon temps il faut que les naï dans notre message bien il y a encouragement et tout donc voilà mais malheureusement ce n'est temps aucun été mais c'est un frère il reste un frère pour moi voilà. Alors pourquoi on dit même quand on est malade de déclic parce que bamisem so bamisem ba tellement ebelo pour ne cas de déclic pourquoi vous prenez fali na nzemo na bamisem ya ebele ya pour ne rasa fituna arkeli point avant ba raison na e azanga pena ba raison na ngai pena ba raison na ngai
Fali so lelo yambi émission ndima kosala fiti R Kelly pousser ba raison pour na boye tomoni ka Eclipse mosusu ba mise bana bango ebele andimini kaka no asala nika na déplique ka ba raison o fali ka pousser kana pona boye boye on nga zo ba raison fali na chance que pas na ngai fali za fali déplique mosusu ya déplique mosusu kasi ba raison o pour ça depuis na ba star nyos ba ibe ba sa ba Eminem ba Kanye West ba Beyoncé ba Asher et tout mais ya ponika ba Jay-Z ya ponika ayemba na R Kelly ma raison o sele ki pona ayemba na R Kelly on pa pona na déplique la ba même raison ko longo loto ba c'est lote non to longo to ba parce que fala ayemba Eclipse on a plus côté animation donc ceux qui font tout long à tout long là musto baksa non musto parce que premièrement d'abord R Kelly a une nationalité congolaise donc automonique déplique pour mazamo na mboka il faut avoir raison mo etina wa que non OK ka que non ko si mbaka na déplique parce que moi il a fallu que les équipes grave ati ku ba congolais tout awa ba grand chanteur ba na Congo tout ba manda chante ba nani et pour na ka mais que mo te écouter les kianga donc les amoka pona c'est mon choix dans style nzembo na ngai c'est un artiste complet quoi Mike na ba binga animateur mais ça ba facette mususu on a bomba OK ba no net ko na ba maturu bo ma ba moi ba facette na ngai ya chanteur o kama ki oui ni no yemba sérieusement c'est-à-dire que no yemba ni moi zo mekate no yemba pena pour passage na soliste na accompagnateur donc voilà tant ça nous moi parce que banzemo na to ba rythmique tout je beta nzemo na ngam na composant pour na beta guitare beta accompagnement beta solo et puis na don ya créer ba sebe na ba rythme dans la créer la ngam tout mbula na créer na rova na kama mo bu rythme linga on peut voir dans la nzamba ma pesa dans na créer ba rythme dans tout le monde va bureau dans ce beta na ba rythme ngam na bula mutuma donc atali sko l'image nzembo na meya nzembo ndeza bone na moni image onde kendeli fona luka na yemba parce que na des chansons na nzembo mo za notaire de BX wana waze comme tamina ba musicien na ngamo pe na misu na kati so mec na des chansons za ka kitwa moteke et ça beta ta que vision ya futur leader ya mto mo na musika et de l'aigle ateka oui ça va il faut na vie donc il faut na créer le mo boy atali sko na chanter na tali na ndenge thème nzembo na ton été en zone mondiale na moni na esprit na imaginer voir na ya des plaques on imagine voir ce côté là et ça va tout bien mato il va devoir se là na mon pena encore ça pour tout se rappeler trop bien pendant la mission beto son so bien sinon la mission maison mais BCBG la mission Fali la mission faire la mission ba wata mo ko bon presque mon to wata mo tout se rappeler wa ni bani na mtu mo nga mimba ko mika buzo bate na contacter pe massa ba mo bu d'accord et puis na bien atteindre son et puis si doit yembi et puis ton na informer mon son ah mais c'est vous quel mais deuxième chanson nga oyo ah bu fone mona déplique moi c'est vraiment petit na ma idée na zo lukabna yango yo ya idée le mo idée on a yango wana pena donc moi c'est man dit ma donc na c'est pas ma fois ma nga zo nga ne yango salama non benga busa pour kamboye ma ponse ma nga uno yemba tizo boyemba pena na donc faut que on ya na pa loli elle what parce que 15 mois dans Chico Lubana des fois maître donc aussi maman na Boria donc bon tara deux fois maître Chico Lubana pe chanson et phase en donc canon na nzembo depuis que na merci ni o yemi na monter maman quoi mais tu as clip donc tant vous la clip de vous comprendre et pas une bonne quoi donc voilà donc kata moi PC ligne moi pour on se pelisa babonné sur les amis TV je banze moi ce que mon abonné ça te dans beau excuser vraiment vous avez tellement muké donc et maintenant d'ici là so si moi j'ai tout maintenant lancé moi tout boire bablo moi tout boire bomba moi sinon générique moi bomba moi sinon tout boire dans ce moment de mi papa le tumba icône d'Afrique avant ça to bimisa kinse moi papa wemba na rumba leteta bablo kwa nyo ça na katika album boa mabe mais quoi tout ça tout ko accélérer bablo vite fait na studio on tout to boire non moko puis qui t'a quand même été ma batte donc on se na souka ma tout remis presque à la fin gros album na no boa mabe dans bossa cha ko sauter boka banze monanga na su nzembo moko su etikali ça na moi parce que ça album ba fisi so chance to cha banzembo litoli
As pensé mo tikale ezana ya vide ezana na kombo te o mona ki na posa ya somba nzembo ngo ya nzembo bien po ba nzembo na kosa mote bla pa et beta na sérieux beta na image moko boye donc tant boye quand bo comprendre mini na loba nzembo mosusu apesa nzembo akano ezana o tant na pesa numéro oza na posa yango ako contacter ngai to so na soki to azwi na on a embelé yango lelo osali na déplique Pomba, est ce que plus tard pour lingaka mpe un jour mpe bamona mpe ke non Eclipse mosusu fitiri na Koffi Olomide amoni na wapesa numéro siko mpona nzembo na ngai na osomuta kosomba te numéro mpe ata asuku opesa non c'est pas un problème plus 243 tambisaka siko mpona te okima no question nanga numéro opesa nga mona rappelé ngapesanga so mpona prosper te nga mona rappelé napesanga mpona prosper monde na États-Unis prosper monde esanga petit so aussi omonta osala émission fo obwaka banuméro na kati po esala mwa bien plus 243 81 91 89 741 plus 243 81 91 89 741 bobenga bozwa ngai nzembo mo eza na ya mystique eza na polele donc soki bokobenga bozwa ngo okosoma mpe na yembeli oyo neti bino olobika argent propre message yango ezokende déjà donc Eclipse tozonga na question nanga donc soki plus tard peut-être lelo sala depuis Pomba lobi otoki ke non Eclipse mosusu fitiri na Koffi Olomide ke nani nanga bakuni non maso afumé sokoyo na nkutu Peggy donc moni déjà site ouvert site comme non nini les amis TV dans non c'est pénal ma casse parce que site mo boyaba yaba tout le monde au senti que tout le monde propre moni Peggy m'a filmé so bien swag yo mo déjà vrai chéri talara propre donc c'est pas formané tout ça émission na bino bopesa ma opportunité au pesa batu message ba ke boama bezoya to ce moment mo na carte na monstre à sa future héritier watana le titre nous a monsieur formidable ambiance qu'on a na wata dans to yenze mto embeli dread carroulage au chitara oki manga makasi bonene mais tout ça va na sto ki mais za boki oki manga na question nanga o répondre te mamba ni mo pesa ba ki mosusu tu comprends donc tu embeli monsieur formidable dread carroulage au chitara pas ça zala ebi papa na scotty carroulage so Eclipse na programme na programme to kateka lobby Eclipse featuring na Koffi Olomide dans le monde siko na boulé ndenge monstre azoya boye soki tosisi mama oyemba naolobela nde lisolo ya Eclipse fitiri na Koffi Olomide naorépondre na bi soki monstre asisi oyemba mbala mo elo eboso fona beta bango clip oyo tosali na déplique pour moi depuis kana na orchestre na ye lobi pa kovoyage mpo naoka mpe bana programme ofo kobeta na Angola na Atlantique wana donc naozala soki monstre ayeka asisi oyemba asisi otya bamabanga na kati ya nzembo ya shikolu banda 2 fois maître papa maman faut trouver la maman clip na Pomba to niati clip comme ça soit voyage na clip na Koffi Olomide so yo voyage na pena robeta pe tam su pays moi bana c'est soit clip na zone na ngai pour déjà na sortir prise na quoi donc après tant album et ma comprendre que j'ai donc banze moi chip na ko sortir petit na dans so qui banze moi surtout ceux qui na yembi osoba soki eza ngai oboya mais eza ngai donc bon moi ce que facette nga mosusu ya chanteur donc on n'a pas le fort donc des fois te toka ko baba Eclipse mosusu homme social ka question wana ya Koffi Eclipse azobeta ngo gauche droite azokende est ouest azokima ngo makasi mpona nini non kata Eclipse tebi que non c'est aza papa social donc c'est ça non balobaka aza homme moko tebi te baronki ezaka ma trop te par rapport à métier na yo mais aire tolobi ka fitiri mpi te aza Koffi Olomide tomoni Eclipse amokende ba gauche ba droite conflit eza to problème nga featuring na osala mimi na bato ya nango baneti ne bato ya génération nanga bato basimi je mikolo omoni parce que maman bana na ba États-Unis ascoltement Afrique ya moi retard pour j'ai comme na maboka ba jeune même moi ndé ba élection so yebo mona ba député et tout ba candidat tout donc ba mi focaliser sur la jeunesse parce que jeunesse on est makamo moi même ba voter on doit venir à lobby et on a émis là depuis Pomba Nia ça n'a bien et puis nous on qu'elle soit vide donc ce monani na yebiki ba leader pe ba jeune leader ba se bele bébé na Congo na luka pe moko na yemba na ye
le père qui était en train de koyemba na bazokesi ya sukali donc omoni yango omoni toka toujours mabolongo na se nzambe osala donc moto omona na soma nzembo tobeta donc nakobinga mpe donc mwana ntango bakombo te nakobinga mpe moi jeune frère na mosusu mpe ya neti wana tuni ata plan tellement na moto mona sola bien naolukanga mpe ata mise mpe ya fabrikas ata bina file masaya toyemba po ade artiste ya congo masaya toyemba na bisoko bien akina lupina ata café room na maison mais ndeni otyelanga ata foko donc collaboration yango na benga collaboration faut collaborer ataki bacongolais to biso siba faut tolingana collaboration ezalaka voilà tomona générique à tour éclipse à qui était bah fini au bouton to pèse nos rations c'est pas et pas génération prison et ça que article na ngai bon article c'est bon ça stratégie à mouvement quoi donc stratégie à mouvement parce que toi na pour le moment on a 4 génériques pour il faut que ça 5e maintenant 4 génériques on a on et bien zalé qui a ba générique au bon moment comme non bon moment sinon mais ce que tu épaisseur à mon lit l'épaisseur à mon lit n'est-ce que générique de base premier générique épaisseur à mon lit on a bois qui boyo kango et puis générique monsieur ça na boké wapi on a bien bois qui on boyo kango et puis monsieur ça na debout africain na bango ko bande bandeti sur nga moko boyo kango et puis on sous 5e de notre travail on a bani donc ça stratégie tout ça qui en attendant aussi ça album tout lancer ba nouveau recul na biso wana nibo animateur so sika to qui na cascade ba bayoka bango attendant biso aussi ça va vouloir makambo yo buka mokili et moto lancer no plan na des stratégie na biso moto salaki to yebi ka ngata na yaka so na yesu ayemba mo mokili dans yebi Eclipse aux appels à caractère on a habitude de fréquenter ba animateur mususu lokola ba Bill Clinton ou ba misusu yebi trop au vent pe na parler moi message moi appel moi visite bon bah visite non côté là on a parlé boy c'est trop dire mais tout le monde en a mis sur la table animateur de best créateur animateur affaire il y en a ça qui n'a chez na parler donc tout soit bien mais animateur tout n'y sont soit là bon bien presque bon tout bill na tout soit là tout bien na ba chombo tout soit là ka si le on passe sur WhatsApp brigade tout donc bâti dans il tout soit là trop bien le baisse tout tika na ko dans mutu nga j'entends monsieur ko dans frère tu vois donc tout ça na bango kutana na pe ba passer moi vous matière avion moko mo kimbo comme kutana kuna donc ambiance ça na ko to sola bien c'est tout ça musala moko donc polémique donc ça autant que loyal mais il a fait tout ça problème mon série dans ma vie donc na mutu mo oyo mutu taka na yesu ba animateur déjà il faut un exemplaire non animateur presque le seul, ou bien parmi ma seule, ma rare animateur à Congo au début de ma carrière, non, on bêtise, j'en fais partie. Donc, et puis il faut ça fait exemplaire parce qu'à part musique, tu as pas responsable de tes parents, tu vois. Donc, mon papa, tout le monde là-bas, bah c'est bandé, moi bah j'ai besoin de bah Mickey. On a un bon terme dans l'animateur tout, l'orchestre, même à l'équipe, même si on habite pas à Fabregas, pas Robin au niveau petit so ba ritintele ba nani tout na sona bon tout très bien parce que on a mbiaka deux fois tozo ngano ba générique to ki générique na bino o ebimi o e betima makaste lokola film de cartonné makasi surtout na niveau sportif bozola ki on peut trophée et betaki makasi mais à tout na habité absence na yo to bana tout rondé moi goiza moketo ndé les musiques ça na quoi te musique ça encore boulot parce que boka ceux qui sont animateurs oyo bakena et beti makasi ceux qui sont na kiss pour une kiss c'est comme ça on ne voit film la musique c'est pas ça fétiche te ouais ça rumeur et ça on est ça oh mais sinon et ça ça va rumeur moi c'est qu'il a cabo inutilement musique ça na boulot musique il faut yeba yango pourtant de ça va générique on a est-ce que tu pas en tu vois na mabiso smart il faut tout ça générique tout monter tout monde luka tout ça ni moi beaucoup ça comme ça crime moi boy accompagner maman ensuite mais on s'est dit tout créer on créer danser na danse et on s'en qui c'est ça là il a boulot tout ça là mon tellement mon qui est comme et comment trop dominé par maman buso ba tout par comment mon muscle kiss tout ça aussi là va bien kiss aussi là m'a bien kiss aussi ça qui donne sur comment bon donc
ba petit ba travailler bien beaucoup qui générique yana bon moment sinon et bête non ba désolé ba trace pas trop donc surtout après na pe mutu mo na pe influent na monde d'animation na animation kata pesa kitura pe vi pour na boki trop 18 ans on tient kitura pe na boki parce que ba générique nyonso wa kitura donc bato ba message na fond na to même bato ba komena pe ya ndeni to ko boki te olongwe tonde mutu mtana pesa afina nene mutu so ndio boki te na monsi ne ngasa fate ezate po boki fo ngasa en quantité bo message générique à sonité bo ça bo chap mato e bo ko on pe na bien ça on bien ba petit va se défendre bien boki bien cascade boki bien ni boki bien donc et compété ka j'ai ngamo pe suta bo parce que ba na boki na boki générique mo boki wapi et makamite puis na boki générique tout sous épaisseur à mon bo ka bo comprendre ka j'ai donc biso qui trappe vite c'est là par hasard tenez de me bon moment pour te étudier comment sérieusement tu en a marché donc voilà secret ya célébrité ya fimbo na ya fimbo ezalaki nini po ya fimbo ebetami eyembami partout dans le monde entier mundela bini fimbo ya bakongoli ekoma lokwa référence moko boye ya bakongola et puis et puis bon moment sinon on est habitué au comprendre film des films c'est le mot ezali unique en son genre même nga mo pe génique comme na boaki na banga au film yene film ça net phénomène mo lo mo ya bon na mokili ya na marque na genre nango et tout ça mo tina ba mindele et tout ça mo tina ba président de la République et tout ça monde mobimba donc c'est le moment où tu comprendre bien ce que tu es biso mo to na contre yango déjà pour est trop fort taratisco et si la te ba bino katisi ko so autant ba kana plus souvent ba mindele ba bina film bakambo ki na so na Chine na ngola bato benga so porte ba bina donc elo mo be ici la raté et a passé donc ezaka ba inspiration na ba film za créer nza matina na WhatsApp et mamu pa to atani mamu bo nza matina film baba le travail na mouvement na orchestre na biso et ça le pour ça ngamu tele ki na ndé comment tirer ma niveau on sentait que ba chaîne amine na ba poto ba net ba bin sport voilà et la chaîne amine na poto ya sport donc ba bin sport ba joueur ba mindele ba vendre ça débat sur film ba artiste amine net ba MHD na France wana interpréter film na concert na dans le mot boy crime phénoménal quoi donc il y a la nez na puis ça on en est non mais bon c'est pas j'ai une soupe sur na bon moment sur bo kiango vous est-ce que épaisseur à molina bo ki api na debout africain bon c'est pas bon ça décider. Là, nous sommes déjà vers la fin, mais aussi sa beauté, pour bâtiment, bah, question par rapport à bah, featuring sur bêta, bah, génération sur bêta, na kati ya culture, featuring ya nani o bêta no mona makeno tielo et carton, na tielo mona makeno, dio ya bino mi balé et toucha le monde entier. Tu es battu ensemble, bah dio simba non j'ai ça qui beaucoup bien simba après il y a Bercy et simba. Auto bêta na hey, Tobi Nakasekinde Malengansa, Sekinde Malengansa, la bloc on a tuta, yo, luma, tuta, mama. Il y a un simba makas parce que ça a style mon boué, on a raté quoi donc, même étant petit, on a pas de ça mastering et troublant ingénieur, bien, moi, ça maintenant on comprend. Non, moi, deux personnes, moi, je suis avant, moi, j'habitais, style. Donc, on est obligé, il faut boire bien parce que, au boire, on a donc, on sentit non, nuance, on a obligé ça. Donc, il y a un peu plus de bling, moi, donc, on a, bon, les gars, j'ai ça que Simba, c'est Simba, voilà. Je pense que on va nous rappeler parole pour la moi TV Otali par rapport il y a ba cri nabino par rapport à bino ba animateur il y a époque yo banda na ba jeune talent au bazo bo comme malelo bazo bi malelo différence ni ko ça moi critique ko ça par rapport à jeune bazo bo ta malelo c'est bon et là on évolution comme ce monde comme dans la vitesse de l'année na habité bah animateur be le vraiment bon en demi de ba bêtise comprends il va ça animation na boiki les biso ça vraiment yendo na tata fonta kampota kebika yanida ataka sebi kampota ngo kuna mano saventenge onu ke kuseng ayaya soweto tata sebi kampota ko au sentiment écrit au le likambo bien au peut s'appeler concert ale mamu wanya rene kalala mabekise koko shimboke si la place publique il est interdit de fumer.
Si na passe baby que oh là là, kundi na yo yo bakanite ma. Na yo yo bakanite. Bon. Yai mama soda kangi kurune. Ma police makangi moyi bizwa. Tika tika kurune ma. Tika moyi bimbo ya o baya ya paluka bulo. Donc bah crème ça sous donc surtout boire qui te ça va conseil donc il est interdit de fumer sur la place publique. Tika kuruna luka bulo gel. Donc bah petit sur le bah moi ami bêtises. Et puis, quand on appelle des pécotes, on peut studio, donc trop de bêtises. Non. Parce que ça, ça vient. Et bah, c'est bon, et puis, moi, on a premier album, deuxième générique, moi, on a aussi là. On a des génériques, après, on a aussi là. On a limité trois moments de bêtises. On a force, on a talent, on ça va recherche, on a maï, yo, souffre, c'est quand même bêtises, donc, trop donc. C'était un grand plaisir, Eclipse, et Mabiso Chéri va parler, mais je crois déjà, là, on me signale déjà qu'il y a le temps de l'arrêt, donc de Tamizmani, donc comme déjà dans la souka, il y a Mabiso Lilo. Merci encore pour la visite et tout. Je crois déjà, moi, il y a souka et tout, non, moi, big satisfaction de ta part. Moi, appréciation et émission. Avec nous, on peut faire le carré donc non, déjà, ma prospère monde en États-Unis, Bazali, à Mariam Maro, na Dubaï, na Baza, bato basoutenir mon soso aujourd'hui, nani tout damanganga, na Léon Manaja, bazane belé, Enik je suis Kakuji, à Québec. Aussi banani tout ba junior Mukaso assez belé wana donc maman France Kitoko maman Félison net présent Eli Kale kwa na Kenya bazana Jean-Paul Ilunga Telebo moko na Nairobi bien sûr des fois bazana ba jeune sana bino tout donc et puis na moi sous bon Rodi Moulenga Fata na États-Unis namoni bon susu Adolphe Teke na États-Unis Adolphe Teke bamota trop esu basalam nanga pa ya nani bamota trop et pa ya yemoko te fois mettre Chico bana na Calgary c'est un peu tombé les Miss Univers parce que ça donc Papi Masuta ndeko Umberto Kitabazo notaire de BX Baby on soyeux Bruno le pic à argent propre et puis président d'homme na Lille na pesi wa mbota to président d'homme na Lille na pesi wa mbota to pa Gisha Mokonzi Dani Bokome Tsunami et puis pesi wa mbota pa ya Pascani Ayou maman Jennifer Battu voilà donc à base belé balimo on a compté que ça a plus 243 81 91 89 741 bon bien là aux ngamba moto développer bani donc c'est mon mot qui vient vide des ana on va programmer ça tu micro to stopper le blog parce que toi en plein studio toi yemba studio si ça va bloquer pour na ni bima bon ma baby ma donc ni rap ni concert ni dans toi ma concentré pour album bima bientôt vous en servez pour qu'on va tenter mon deux fois mettre pour terminer depuis Pomba et puis notaire de BX donc voilà. Ah oui, nous sommes arrivés à la fin de notre mission Naibiki Pessi et c'est ici mingi dans Bilinga abonné par ailleurs. Kakana, les amis TV, abonnez-vous massivement, faites comme Takanana la carte qui gagne. À là, je dis big dédicace à celui qui était tout près de moi, Peggy Walungwa, donc un ami qui m'a pris beaucoup. Big dédicace à toi, Papi Monkoto, c'est lui qui l'habillement respecte. Et pourquoi pas à toi, mon partenaire, donc mon partenaire privé, Félix Chipamba depuis les États-Unis. Et pourquoi pas Nayo, maman
maman présidente de tous les amis de Bruxelles, au nom de FIFA Mbomba, et pourquoi pas à toi la Loanaise, Lia Toto, donc Bambo Tebele Nayo, Junior Tamboué, Maître Junior Tamboué depuis Panama, et pourquoi pas à celui que moi j'appelle Kenzo, donc Eric Katika. Et quant à moi, l'entreprise Miska, Graciela Kabongo, je vous dis merci, à la prochaine.